Bonjour, bonjour, dans la soirée télévision, bonjour, la communauté congolaise, bonjour, la katangeuse. Bande on a to mele bino pour na koloba likambo oyo ya pasi pe mawa ya komona supermarché ya monene ya Lubumbashi na kombo ya Jambo Market ici kozika na ba 5h du matin. Bande konanga supermarché ya monene na kati ya ville ya Lubumbashi eziki toyebite nini esali ki ezika. Et supermarché ezaka ba indie bazana kati batekaka toyebi yango bien bakongoli bazana kati kuna mais na 5h du matin moto epeli et biloko nyonso na kati eziki banti incendie retard bande ko poussière ndetikali toyebi te nini oyo esali parce que ici eumeli supermarché oyo eumeli eza na ba norme nyonso eza na 3 ascenseurs. Je vous dis bien 3 ascenseurs eza na 5 ou 6 niveaux. Alors na 6 niveaux, chaque niveau na niveau ils ont biloko nango, ils ont valise, ils ont biloko ya cuisine, ils ont biloko ya bana, ils ont biloko ya papa, ils ont biloko tout, ils ont valise, ba sapato, ils ont na. Mais eziki na 5h du matin. Yango toza ko pesa ba information na bande konyoso ba le choix c'est ba congolais o ba kitana na katanga précisément Lubumbashi o ba yaka kotana na Jambo Market ba kination biloko bien ya valeur ya bien pe ba teka ba sapato ya bien ba bilamba bien ba to biloko nyonso ya bien ezakati ya supermarché na bande kona ngai esali pasi pe mawa combien de congolaises et congolais basala na kati wana na plus de 6 niveaux. Mais les lots malheureusement eziki tala chômage à bande na biso et ça liko to bien pas deko eziki na 5h du matin et c'est passé que na 6h du matin on s'était ba to ba continuer na 5h du matin to ebiti ba ba la kati ba bongisaka to baza bo moyen to ko sala toujours banquette na sima mais to informer bino na likambo est passé na kati ya Jambo Market. Jambo Market est un super marché na kati wana to mona toujours ba indien de ba responsable na ba congolais oyo batekaka na kati wana basala mosala ba muso côté ya administration mais esali passé est-ce que courant de esali nemona ou bien eza ba biloko muso batia na kati parce que baza ba groupe na bango baza bien organisé et si eumeli supermarché oyo na kati ya ville ya Lubumbashi eumeli esalaka pe kitoko sans problème ascenseur nango ezaka pe bien makambo nyonso normal mais moto oyo epoli bandeko na ngai epeli ya komeka korécupérer te peut-être bato ya premier niveau bayi korécupérer parce que bandi likolo ekita na se ebandi likolo ekita na se yango tomeki kopesa information yo katange oza na poto oza partout ozalaki peut-être omonika image oyebi yango te mais tokota na mozindo sur place kokende kotuna bandeko oyo baza wana nini oyo esali à chaque incendie na bandako na ba supermarché ekozaka eloko moko esalaki to mpuku ake kolia bansinga to eloko oyo esalaki peut-être ba retour ya courant to ebite emso batiaki groupe courant pe zongi balongoli basalaki nde basala ba déplacer te eza nanu koyebana te mais eza ya mutuya ya kopesa bino information concernant kaka likambo ya kozika oyo eziki. Alors ba information ba vérification tokende mpona sur place ekozwa information mpona kopesa bino bokozwa yango toujours na radio télévision yango tolinga mingi bandeko bozala mingi na habitude ya kolanda biso partout parce que tozwaka information na mbala moko mpe topartage yango mais avant ya kopartage kolukana na kozwa ba élément oyo ekopesa biso ndakisa ya kolobela Jambo Market yango oyo ezwa ba congolais ebele na musala oyo basalaka mais lelo bakozala mingi na chômage alors il fallait bakende toyebi assurance ezali soki assurance ezali est-ce que bakoki kozwa na moment oyo bandeko batravaka bakofuta bango to bakozela tini na temps et pour moi mpe esili nano te est-ce que bato bakotravaille na 5e 6e bakofutama te 4e bakofutama to bakozela nano babongisa parce que babongisi biloko na bango alors comment baki kofuta bato oyo bon ezali compagnie ya monene
ezala pe na Afrique du Sud to avait déjà compagnie ya monene ezali mokete bayebi comment ko se organiser mais esali pasi esali mawa ndeko congolais congolaise ezalaki sango ya tongo oyo topesi bino e passé na 5h du matin et bon mais ko partager yango na monde entier na bakatange katangaise na congolais nyonso oyo ayaka ko passer ba moment na ba séjour na ville province ya Lubumbashi azala au courant na situation oyo komeli bande qu'on a vu sur Jambo Marketing. Abonnez-vous massivement à la chaîne Abisso Radio Télévision. Partagez ma émission Abisso. Vous avez toujours wana. Aimez et la vidéo que vous avez sur TikTok ou ceux qui ont Abisso ensemble. Et surtout, bah, Congolais pour s'abonner. Ça pas si mingi. Mais tous ceux qui n'ont pas s'abonner massivement pour tous en belé et à cause de ensemble. Bah, émission, ça va continuer. Malgré tout ça, bah, 2 mois. Tout ça, la sur émission, mais ça juste contenir ma préparation, ma comme tout ça là. Mais bientôt, tout le monde dans la plateau, Abisso, tout ça, la émission. Pour le moment, tout ça qui est moi repos, mais repos pas tellement, tout ça toujours pas mal bien partager, aimer, allo bolanda, imager, les sous ya Kozika ya Jambo.